Salut la famille, bandeko wana bozomona vie de loin, bazo menacer pas ba combattant, je crois bandeko bele ba moni ba image epesi mawe epesi pasi. Na ebite sens ya combat ya ba combattant ezala penza nini Donc oyo zo confirmer ba mambo oyo on s'est toujours dit. Ba combattant ebele bandeko na ngai. Le fait de ne pas avoir réussi la vie en Europe, haine na bango ekoma contre bato oyo na bandenge moko boye ba se retrouver to bazo se retrouver. Oui, parce que toyebi biso nyonso bapoto toya tobwaka bangunda. Donc rêve ya bato ebele ezalaka mpenza amona un jour mikili ya poto po se réfugier. Mais bato lokola ba vie de loin par rapport à mosala na bango bazosala ata bana ba million te bazoya bapoto abeti juste tour aye mois vacances à Tamboli, à sali une semaine, 2 semaines, 1 mois à Zongi. Et quelque part, ils ont dérangé bato ebele. Bandeko na ngai, Congolais moko te azoko ignorer situation de Covid de loin. Ndeko na biso bandeko toyebi souffrance, pasi, galère, to pe ba problème ndeko oyo po lelo ndeko na biso akoma azala en vie toujours toujours en vie toi se retrouver na ba situation to pe na ba état malgré tout bandeko vie de loin arma obela toyebi yango vie de loin santé vie de loin ezala sous normal te bandeko toyebi comment na eka so bozu vie de loin 10 ans passés vous pouvez sentir et comprendre qu'il y a un souci. Vie de l'homme modèle à coma on dit mon pépé de sobo tindiki à kokenda koi akoma un problème à sucre comment un problème à tension ba mambukili qui les met ça c'est vraiment étonnant comment on va combattre ba kanela muto aboye et ba luka ko betaye vraiment pour asali nini vie de l'homme comme peu politicien asali nini vie de loin aller à mon Kabila mais franchement oyebi ke mo mambo soni eloko pende bimisa bandeko bolimbisanga bo permettre ngai abrutissement ya ba soi-disant combattant ebele yango et de tels inciviques bazo prétendre kobundela mboka pe ko libérer mboka mais oyo na ebite na bengi yango nini na lulenga boye na ba réflexion boye na ba raisonnement boye na kiboniama ya boye mutu loko la vie de la so bobetier par exemple bozwi nini to pe changer nini na Congo échanger nini na ba vie na bino échanger nini na ba vie ya ba Congolais. En fait, les gens ont des très sérieux problèmes na mituna bango. Tchala moi na finga ba combattant ba voyou il avait raison. Parce que tu comprends sous sens à combat ngote. Tu comprends vraiment le sous sens à combat ngote. Donc ni tete l'intervention ya batu banga ba beta vie de loin. Bande moto komane ko bela bon so bobomié. C'est un père de famille. Ana famille monene ana bane belé. Bande ko vie de loin ba dépendant na vie de loin, maman na vie de loin dépendant na vie de loin. Tant bazana ba problème na moi sine ato yoka mo ba témoignage belé. Siko ba combattant lelo o ba beta vie de le po asali nini. Bande onange eza mawa. Congolais soit renouveler intelligence te et eza passe pour Congo bonga. Ko banana ba konza mboka tina suka. Vraiment na comprenaka ba combattant te na comprena ba combattant te mais à partir de loko yo ndeto comprendre qu'effectivement ba koma penza bato keto. Pour bokecho lobango nous c'est la haine. Donc balaki penza que non et c'est la haine et rien d'autre. Donc image ba pesa na soit déjà obundela mboka ya libérer mboka ezala nango yango teze lo mususu. La haine, la jalousie contre bato bazoko émerger. Encore via poto pasi malili kende kayuzo ngambongo po kazo kokate. Il faut foutre ta facture, il faut zongisa bo, il faut salabo, il faut ezo simbate. C'est triste Mbongo ezo kokate. Na bakanda na nyonso ta mususu. Si to koma na fin à moi à défi de gauche à droite parce que mbongo koka kité. Ba nyongo mais otala ba vidéo le mo bazo ya ba poto. Alors ça attend mususu une semaine à zongi et pour que zonga na zongi ta mususu na mois 2000 mo bo na poche. Moi 3000 en même temps na Congo na za ba faire na et bino boyebi na Afrique vie Afrique na poto za ndenge moko te avec un petit $200 rocha provision na ndaku mambozo ke malamu bandiko bobongo la mitema
Bobon la mité, ma Bible zoloba, et le ciel et cieux appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Tout sauf personne. Aza na part, aza na part, na sena moi oyo, et aza na raison, ya rozala bien, ya robonga, parce que, nzamba pambola mutu nyonso. Bandeko makambo oyo, Kedi Kibene, au publicitaire ya Momo. Bon, ekotaka eza problème te, l'essentiel eza message tozo pesa. Bandeko za mawa mingi, eza vraiment pasi. En tout cas, nana mingi oloba te. Na oloba na bandeko balandaka biso, motema mabe futaka te. So moni mutu azo ko réussir na bavoi na ye, eza ndenge nzamba sepeli apambolela ye, yo pe o nzamba tchakati na yo epambola yo. Découvre-toi, maximise ton potentiel lié na comédie, na art. Yo ta musoza moyembi, yo ta musobo kata suki, yo ta musoko kanga suki, yo ta musobo lambo kosa restaurant, yo ta musoso. Zal kamoromi yeba, et puis on s'est positionné quoi, c'est ça la vie. Ngana ebité ba tumsusu soki ni na ole grapeta na mituna bango ngana ebi na ngati. Vraiment que Dieu nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide. C'est triste et regrettable au moins bilora boy ta vie de loin pour échanger ni na konto pe pour besoin ni. Doni tete intervention bat banga ba ta vie de loin. Moi ba to mo bela bo so bobomi après et ça obi ke ba combattant vraiment ngana ebité. Waouh. Hey. Pardon. Des rêveurs, bandeko. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta Sika. Et ça là, il pensa passer. Et on va dans ça l'émission. Il y a bunda vie à combat. Il y a osé na maboko mutu pasi lo ba papa na ngamo boy. Bunda wana mai na makila na nzoto. Uzala makasi na nzoto, uzala maboko mibale, uzala makolo mibale luka. Sifo beta kayu beta. Chama ele sangisa nzambe. Bomba robomba et puis lobisala makambo. Et simba courage convier mutute koyoka pe mutu mutema mabete parce que mukileza biso tout ya mami ya passé pour babengi au combat pour na libérer mboka Congo. Bon, pas problème sur na mito.